tant que vous avez ma soeur même héritier qui pas JB. Qui pas JB. Aki na wenge mobimba ta beta na wenge mobimba te tant na biso to kenda kotala ka wenge héritier adna ba do malibanda te. Il habite au kangi na parler donc wana petit frère na biso moi na biso. Donc tokolo ba n'importe quoi te na banzela. Héritier aza na maison mère, Jésus le Nion aza entre 4 fois 4 wenge dora na wenge musique à maison mère. Donc c'est ça. Donc si héritier de toi bika beta na tous les deux wenge. Abeta na BCBG, abeta pe na maison mère. Mais Jésus le Nion abeta na 4 fois 4 tout terrain, wenge dora véritable wenge et puis na wenge musique à maison mère. Et puis na wenge musique à maison mère. Maman sawana na jupe sayo, maman sananga tant so to yemba héritier tala biso. Donc lelo yo akoma leader na makamuna ye, biso beto sala makamuna côté na biso mais koyebonga na yebi. Mwana ya bitu abeta kaka na BCBG na maison mère abeta na wenge musique à 4 fois 4 tout terrain te pour na tawana akendanga ernini puisque dia ka chic adia na azana moi muke abimande. Voilà tout court. Donc c'est le dernier fils à maison mère. Jésus bon maison mère présent ba dernier fils est belé. Ba des plis qui bayaka ba merlin bouton ba basé belé ba ya kuna sikope lelo na basiso yate. Jigal fiki po ya kopesanga kondi me bandeli te pesanga ya suka pona katikati soki epengwi wana molimo ba sentiment na yo eratelola e. Donc président mazana c'est-à-dire azaka un esprit mobile ya bolingo envers bato. So moni akimi so moni pena président silika kimio c'est que yo za mabe yo za danger. Ngo sale faux. Ngana ti die déjà 2014 si lelo na bi vena ngai. Ah oui. Na bi patron na ngai na bi ninga zalaka. Comprendre? Aza mutu moko akipaka makamba batu te. Ah oui. Mais alingaka batu mingi. Mais ce ko akimaka nde mabe. So atimbeli yo za mabe akimi yo. Biloko nyonso wana bazoloba eza pona etali bango. Soka bela libomba eza pona intérêt na biso. Oh. Soka bomba la ki pona intérêt na biso. Voilà donc loba o ba loba tika batu moni spéculation tika ngo circuler ndenge yango lingi. Que mon orchestre songono par la tintani ah là le grand mouvement grand mouvement non makamutu ba mo sala na soka ya bika betika bru atomboka na oleka bango oh bon leader to ba ni leader na ba leader mutamta leader na position ya zaleli ah oui bon leader na amfumu lengi Betutu yangale keriga ko community selamba Batuge ni fumu ino keriga uje Ah papa uki Sarisa bana Waya luamu mudila kena Ambo YouTube Metro Makengo Télévision na Suisse Ozorudu kwangu mimbot Imatea tremana mambot Landa YouTube Télévision Salon Flori mama moyimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala boyigoyela ungeri ki makanda boyigoyela yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala Makingumba. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs de Métro Matengo Tapis Rouge. Merci. Vous allez toujours renouveler confiance à Mino, ma chaîne à Mino, parce que il y a Mino Vangoulé, Christian Vangoulé, toujours là pour nous rencontrer partout que nous actualité. Il y a sûr si parce que nous informons Mino actualité, aux attaques non, non. Sur le côté rappel la source pour la renouveler actualité. Alors aujourd'hui, Christian Vangoulé, j'ai le réel plaisir de vous annoncer que nous allons recevoir les artistes de Ferrego Lab, Jésus de Nias, précisément, Toyambabongo Mati de Gaulle, CC le Bazali, artiste musicien, chanteur, il y a un mouvement qui est un Gaulois, vraiment, il y a reçu donc tout son bon concernant l'actualité, aux Ali Bongo Kodomit, Jésus de Nias, Ferrego Lab, au hauteur au Kangamapi, Abimaki, dans cet instant, autour sur le l'artiste à sa bonne studio a sa chanson au bon la combo merci donc à travers la chanson rendez à remercier Bandero Nyos au bazar na elongo moment difficile
Alors, sans plus tarder, déjà, tu as bien embarqué sur Nabiso. Ça la entrée sur la bango, c'est déjà. Na Mathieu de Gaulle, beaucoup de gens Nabiso déjà. Et ça, on a bien avec les couloirs à Minto. Ça est belé. Et il y a que c'est là, c'est les autres micros. Et Mathieu de Gaulle, le micro. Déjà, sinon on est bien. Alors, l'artiste, bonjour. Ouais. Mathieu de Gaulle. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mathieu de Gaulle. Ouais, bonjour, Christian Vangu. Mathieu de Gaulle, tu as dit que non, juste des nuances. Pendant que tu es au Kangama, tu n'as pas Bimaki, tu as mis sur la boîte dans le studio. Alors, ça, la chanson, on a bien comme merci. On a remercié Bagolo, nous sommes artistes et musiciens. On a une même morale pendant qu'il y a Kangama qui. Premièrement, l'impression que nous avons que non, président Labino, Azal Liban, et ça, là, nous sommes. Voilà, tu as eu mon Yodikara, il y a une banque à Fertiland de Bakangagi. Ouais. Là, ce tchar à l'art, vous avez déséquilibré ou vous avez démoralisé. Parce que vous avez une banque à Mikolo Fongoli. Il faut que soit bon, on a plus côté. Potimba, il y a une banque na biso. Mais si tu as pour $100, pour $10, pour $50, ça sera grâce à Nzambe à Tinanga Pene, à Jésus de Nuance. Ah oui, si tu as wana, tango makamwane yaki, mon kota ko za nesem. Si on est toyemba wana, sembla ya pamba. So zongi palo fandi pena na yina ofuta ndaku ndeni. Engaye bana ba classe rentrée scolaire yango. Et cette fois-ci, tout le monde va vraiment bien, ba bob zatara ba mo yalo de gol. Ndeni, na football ngana mo mina nga, na moni dynastie kalate. Pour l'année Jésus de Nia ça ça nini? Abimi déjà. Voilà, donc wana pena il y a pas match. Tant kanga magi biso za mal à l'aise, tant abimi to dans plaisir, donc clair. Alors Mathieu de Gaulle, deuxième question na biso, entretien na biso. Tolongato ba non po ezaki na ba to benga ba détracteur parce que na ba tumsuko ba que non Jésus de Nuance, il paraîtrait bakanga na bango été abelaki liboma ba yango bomba ki donc lo mo bongo o ko lo ba nini pona ba to ba lo ba lo mo bongo biloko nyonso wana bazoloba eza pona etali bango soka bela liboma eza pona intérêt na biso soka bomba la ki pona intérêt na biso voilà donc le roi oba tika ba tout monde spéculation tika yango circuler ndenge yango lingi biso to le roi to ebi keza vérité Jésus de Nuance azaki incarcéré yango toza na problème mutute o alobi aye pas tant pis pour eux ils sont toujours dynastie donc bagolo lobi na ki pas trésor Moscou na kotaki na direct na bengaki na peka bagolo ba merci ndenge bazalaka na biso ko ba gladiateur bagolo ndenge ba memi Jésus de Nuance ku les a faire égale activité faire égale officiel ou a booster pour epesa ba view tout ça là non kuna Amazon bagolo ba comme si Jésus de Nuance likolo il y a monde entier ba do kamwa musicien outi wa 4 mois à peu près 5 mois banda kangama na premier deuxième troisième quatrième azalaka kuna na top 100 avant d'ici makambu donc vraiment non sengaka merci na bagolo ba Bob Zatara ba ya Ladi Galvanda ya Diva ba Gino Selo Landé Noir ba Bernard Cavalli ba Kovo Mamone les boss ba ya Janice Tantsunga Mputu Banga Muchuri vient de faire ça na kin asa na balupang asa de ama balupang mapaka mapango ya bati lego silisi arobenga biso na table ndi tozu par na biso tozu bilamba tozu comment na vient na so to monene fara si voilà ba Gauthier mascotte l'homme idéal ngana opesaka ba mbote puisque na mo mambobele na ibike bozana nselele ba Gauthier mascotte l'homme idéal ba Sandra Marie Antonio bah Josiane Baya Diwenge, la femme aux lèvres pulpeuses, la figure angélique, la Nicki Minaj congolaise, Noël Ndandi, Kikyo, Mbissima Daka, Kyongambundunge, donc petit langai, Noël Ndandi, Yaza Pena bras droit, Yamakambu Yabi Seka Mati, les gosses à la Kissi Yabi, soir à la Guapete Yabi. Donc Marambutu, petit Gélango Batutu, Bagolo, Bozapena, Boza, Rosepela. Soki Nazalaki ata, courage, Mbele Nazua, Claude Wonga. Sala wanga wa motema e présence na ye saleli na yo ekamwisa ngai basekaka moto te na mokili Merlin le prince aloba toze mama Sidoni ya bota ngai apesaka nga nkombo Matima bolingo echange ngai ekomisanga malela Gino Sele Landé Noir bolingo na kofingo mabe olembisi alita tamala oni esukisa maka c'est le gros ka jalousie volume 2 ali ba vocal na volume 2 ko ka ntimate donc et ça meli biso que je vois grâce il y a moi vocal moko bima na volume 1 makambu to c'est la volume 2 na sali featuring na Jésus de Nuance nzembo ya Jésus de Nuance mais
interprété par Mathieu de Gaulle et Jésus Nyons. On a appelé Gigal Fikipo. Et puis Marambo Toons, Nzamba Yebi, Ozo Aliposo, Tozawana, na batselele ba meilleur chanteur basali Marambo danger la dynastie volume 2. Bosso Mango les gars volume 1. Et puis c'est un album ya Osakanate. Vraiment kitoko. Alors merci Mathieu de Gaulle, on va dépasser toute une dernière question pour toi continuer à se parce qu'il y a plein d'autres trucs, on est plein d'autres sur la pena, on a permanent pour Nabiso. Ah ouais. Mathieu de Gaulle, on a donné un mouvement faire école la justice de Nyons. Le nom comme dernier fils au Wenyo, mais quand on est ça notre dernier fils. Dit comme dernier fils au Wenyo, il y a bis ça pendant non pendant. Dernier fils au Wenyo, c'est la justice de Nyons, c'est la héritier Watanabe. OK. Héritier Watanabe aga na Wenye maison mère. Na Wenye mobimba clair, ba image exacte. Nga mo pe nazana ngona tembo na rotindelo. Donc eza bango important que nous nous solo ba marambwana awa. Héritier na Jésus de Nyons, c'est baza famille. Mais Jésus de Nyons a bétandé na Wenye mobimba. Héritier Watanabe azalé ka masaranga Congo Pontiac. Mais bi héritier bien on va expliquer votre héritier bien. Tant on peut se mettre dans la chose même héritier qui pas JB. Ouais. Aki pas JB. Aki na Wenye mobimba ta beta na Wenye mobimba te. Tant on peut to kenda otala ka Wenye. Héritier adna ba do malibanda te. Il habite au kangi na parler donc wana petit frère na biso moi na biso. Donc tokolo ba n'importe quoi te na banzela. Héritier aza na maison mère, Jésus de Nyons aza na entre 4x4 Wenye dora na Wenye musique à maison mère. Donc c'est ça. Donc ici héritier de toyebi ka beta na tous les deux Wenye. Abeta na BCBG, abeta pe na maison mère. Mais Jésus de Nyons abeta na 4x4 tout terrain, Wenye dora véritable Wenye et puis na Wenye musique à maison mère. Tout court to suki on a pour Jésus de Nyons yango ka c'est bon. Donc maramususu batika na bango n'importe quoi. Nazawa. Nazawa na héritier bien. Mon ami c'est Pontiac, Pongo Pontiac c'est mon ami intime. Ami intime nanga, Pongo Pontiac ba Merlin des Princes, ba les Princes Mokonzi. Vous comprenez? Ba Blaise Ndungi, ba maso na mbala ba na bo mwana na simandako. Ba masa wana na jupe sayo, ba masa nanga. Tant so to yemba héritier tala biso. Donc lelo yo akoma leader na makamuna ye, biso beto sala makamuna côté na biso mais koyebonga na yebi. Mwana ya bitu abeta kaka na BCBG. Na maison mère abeta na Wenye musique à 4x4 tout terrain pour na tawana akendanga rini puisque dia ka chic adia na azana moi muke abimande voilà tout court. Donc c'est le dernier fils à maison mère. Jésus bon maison mère peut-être ba dernier fils est belé. Ba depuis ki bayaka ba Merlin Bouton ba basé belé bayaka na sikope lelo na basiso yate. Ba Jenny be basakuna ba nani ba Michigan baza kuna belé baza kuna ba mususo ba chinois ba nani ba parfum d'hiver ba misé à maison mère ba continuer ko ya kuna non ba sisa ko bota te bazo bota voilà. En tout cas merci beaucoup Mathieu de Gaulle. Na bi que prochainement tu sera plein tu obete un film ba sera plein kitoko. Ouais kitoko donc na sasumelo Gigal Fikipo ya Odinasi volume 2. Ouais. Gigal Fikipo ya kopesanga kondi mebandeli te pesanga ya suka pona katikati soki epengwi wana molimo ba sentiment na yo eratelola ekei na lifele pa ya satana na mawa ezanga kokamwa te Saint Thomas ezanga palzuri ya Saint Thomas kokamwa te yebisa bazalwa basepela bafitol bamidiembika tampi. C'est bon, donc merci à moi là. Ok. Voilà, donc makambu yango wana batuba zela Jésus de Nyons baroyoka kitoko. Merci beaucoup Mathieu de Gaulle. Donc on a dit que prochainement tu auras un film de la pena kitoko. C'est bon fangule. Ouais. Il y a major Pek. Na dit que silika na bossa na rotro tozali. Petit na oyeyo abossa na rote na numuzinga ko motindelanga ba vidéo batu bazo boire ko kesa simandako. O Mathieu de Gaulle maya munene. Voilà, faut se la bien petit na yo olemba mabanga. Ser mère nanga mami Kardashian qui te retrouve. Voilà. Merci beaucoup Mathieu de Gaulle. Donc c'est ça encore une fois bonjour. Bonjour grand poète. Fangolé. Ouais, c'est ça premièrement tout na Mathieu de Gaulle impression à bino. Donc il y a ça dans les c'est le bouton où faire ko la bimaki. Nous faisons dans ce que on ça quoi. Quel mouvement papa za ndako. Bien que vous avez bana mutambongo. Bon. Pour viser ça na ndako. Boliaka bomela kata papa bakangaki yebe papa za souté na ndako wana. Ouais. Mais ozara na souci à papa. Makasi. Ce que ba biso que no père na binongo, ni ba to ndolo bela. Oye kene ba boye mais bon bu le tombeau est vide. Bon.
tant nouvelle on est qui yo soit qui au ça qui na minute soit là ngana ki na parler na yoka ki bien mbala moko na mamo donc surtout image après ça célèbre sera na rap bon en tout cas ndenge tshaki boye ninga lelaki pena ndenge ngai pe na yoka mawa mu boye nzambe langa temo ah oui na senti pena que mutu moto zaka na ye to monete mo mikolo beleza nini ah oui siko nzamba sali grâce viango abimi donc na maman na sentiment moko bon juste dernier ça lourd akokanga ma place mo te umela Congo ezanga richesse aza na lourd ya Congo pour na tali kametali rumba lelo elle quoi époque wana papa mbazate des fois azate ningi faire rigole na miti sur azate na Congo pour ba yosanga génération tout le monde micro ça bien génération tout batikala kana juste des nuances kametali rumba c'est ba qui parle bon alors c'est ça le deuxième volume ya dynastie déjà bino bozala ba intervention comme est-ce que ba gaulois oui de c'est ça bango de bato balinga rappel na yo balinga la bonne musique après rigola c'est peut-être la moi ba crèche moi mikem ki otie na deuxième volume ya dynastie na sala nyoso na pesa koko bolingo ye kwa mona kate na sala nyoso na pesa avec le bolingo ye kwa tambola kate ah mais faut chanter ah ils école la chant Jésus de nuance na sala nyoso na pesa avec le bolingo ye kwa mona kate na sala nyoso na pesa koko bolingo ye kwa tambola kate ya kolela lela papa Melina mon bosse pena tina ngai valable balingi balile yango po botina ngai ezalaki na lidusu na se biloko ezoya ozoya donc deuxième volume ya dynastie na bino opula nselele poule mabe bon au monde na Jésus tel père tel fils donc biso a école de chant de guerre papa za fort ya fort biso pe bana toza donc tara bana bata makasi le toi na makasi ya kosangana te en tout cas merci beaucoup c'est célé déjà déjà ba maina déjà ozoya bientôt là dans deuxième volume il y a dynastie c'est célé depuis au côté mouvement ya frère Ego la dynastie ça premier mouvement premier disque au participer non dynastie c'est deuxième album la deuxième album premier album qui qu'est-ce que ça veut dire oh quand même pour ça vocal pour ça kolamba badidi n'esprit ya ekolote okoya kote bisae inta savale mwans maître Serge Mundo Sekio badi ete bio lado le notelele ayembina le padre la joie Kabelo j'y peux mindia obike vocal wana suka na vocal nalukaki balidere na mokili nasoki te bayaya nalukaki moyembi na Congo nazwaki te ntango nazwi papa na meli selele abikisami ye ntango nazwi millionnaire gola napambolami ye kozala mwana le padre elengi kozala mwana le padre elengi kozala mwana le padre elengi ayaleli bravo en tout cas c'est le suka na chanteur on a super chanteur la mission on met vocal auto beta wana on met na disque ngata na oka vocal wana parler no c'est le bamba on la studio mandenga live à boîte mais en tout cas mon frère félicitations pour bipena koyemba alors c'est le aujourd'hui nakati mouvement faire écola boti comme ça dynastie ça album oyo actuellement et ote kama mie ko le ka album nyoso na ndenge ba plateforme tout ndebe ya téléchargement ka ndenge zalaka vérité c'est le depuis on musique à BCBC 4 pour tout terrain va violent tout basangana ba beta yi martyr moi moi que non ba jeune pour beta martyr est-ce que le pena tirer les billes na mouvement faire école bo appel la mesure beta ça des martyrs que boton licence bon stade martyr basalaki yango kaka te mpona bafela sa wenge babeta yango basalaki yango kaka te mpo bato babeta bango nde batikala babeta yango te te nga mpona kolobela mama bato nakolobela nga yango te parce que nga nakolobela mingimingi ya ndako na biso sadi biso stade mpe tokobeta yango tokoyembisa bato rumba mpo naza na lider aza puissant
donc tokoya te to bukango tokoya te to sala ngoni te ça dit to ton service on raga mais bato bazande satisfait dans la bonne musique il y a Jésus de nuance et ça te bato baye bakomo binelo ka luketu be bato mo baye ba mo sel magamo beauté bato normal pe na faut tant baye ba futi bien na ba mo fo baye kutu banze mo ko na devrait que toutes les portes pour nous sécuriser les sables jeunes pesanga isalaka et c'est moi comment tous les jours naza tranquille nzambe na kufa no kite ba korite mascotte nanga bato bayo kango kuezala kelengi soki ça départ unique yango na boy ko kabola bolingo no signal solo vocal elengi ezo bebisa amour pona bona bengele mama na bengele papa na benga banoko Charlie James papa na chacha pona bolingo na yo on a komi ensemble simplement na yo nde juge ya procès kati langa likambo avantage ezala na ngambo na ngai nazelaka se yo ozongela ngai on a komi na insécurité lokola kondokwe na maboko bayankea sira soko vivre berado prince des amunda dem se shy. Merci beaucoup c'est le pour la démonstration vraiment il y a voix et aussi la ça bien alors le bagolo monter la bino yeb ça biso rassurer biso parce que faire rigoler Jésus des nuances et ça na bato baso ba que faire ngazo y problème mona a comme la difficulté heureusement à Kinshasa bagolo monter la biso rassurer biso est-ce que Jésus des nuances a heureusement à Kinshasa to a kangamino na poto pour un temps non boss azali place à outil to yebi biso nyonso abimi par récupérer sa star place azali paradis te bien que on a la banque hier azali muto aza muto nene ba côté place VIP mais za VIP te pour za boloko ça dit Fabenda acha babena et azo ma traitement azo ma ramener belé soigner ma kambe belé azali leader au mela biki Congo mo bezo zela Afrique mo bezo zele mona e asa ba te belé ba kumisa na ba Gabon ba Cameroun donc Afrique mo bimba balimba mona e ta balimba mona e ça dit presque pas au bon on peut pas dire akutana ba fan na e akoya bongo te mais presque déjà bison de banana e quoi bison de tozo sur mandat kuna biso donc bientôt là Jésus est parmi nous donc presque dans un problème tenez ba bazoloba donc tika la pendant la poto pour na koluka récupérer nos ben pour récupérer nos santé et après on sera programme pour nous à Kinshasa oui pourquoi ba on reprise ouais salaka ke na ndenge mabete pour na mona na e na ndenge mabete biso tout ba chombo to talaka to mona ba pour ça combattre na ba te belé moi autour de yona enine et le côté bon il faut plus comprendre ah chétan étoile à combattre vous comprenez donc presque n'est pas ça dit azaka un esprit mobile bolingo envers bato so moni akimi so moni pena presque silika kimio c'est que yo za mabe za danger ngo ça le faux ngana ti die déjà 2014 si lelo na bi vena ngai ah oui na bi patron na ngai na bi ninga zalaka comprendre aza mutu moko akipaka makamba bato te mais alingaka bato mingi mais siko akimaka nde mabe soki atimbeli yo oza mabe akimi yo voilà donc c'est un peu ça quoi. Alors merci beaucoup c'est le non tu le non temps au ban selon ba staff ba o to ba soutenir na ba no partout va misa ba on le temps to continuer émission ouais na pesi mbote na ngai na dem se shy l'homme du moment Cashman en express pesi mbote na ngai na le gourou du temple Vangamuchuri le gourou du temple Vangamuchuri Chungamputu prêtre Zaïdel Liandro papa na Brandona papa ça pour chef de ville et sans oublier héritier Moubiala na batnabisonani Titi Wonga mais na so Titi Wonga parce que na océan dialogue puissance liboso mai sima mai mama le lumina Japon bilambe belé mama le lumina Japon bilambe belé mama le lumina Japon bilambe belé Allemagne mumba mutaleki azati oleki bango
Alors merci beaucoup. C'est là on a dit que on va faire sur ça quand on a fait mission quand ndenge zalaka. Alors aujourd'hui c'est là on voit ça so nezo yemba nezo bois quand on a kitoko boye. On s'inspire la santé ni pour okomako ozalelo. Bon, on a pas fait belé hein, on a fait belé mais idole pena bon, les camarades on le bon temps ba mon on est na okosa. Là il donne la musique après ça c'est plus sang dans la maison mère, c'est plus sang partout là où il est. C'est plus sang dans ba ndenge moko na zo bisayo. So agi mission na ngala coach na profondeur likamdi na oyoka ndina na ndako yoka. On comprend pourquoi on linga trop. Nzamba salpe grâce na pembene lisusu. Donc on a procédé on a patient jusqu'à ce que Damas n'a suka ntsunga ebimo. On a fait nangai. Ah c'est quoi ko interpréter la bleu refaire école au bane ko beta yo pena na mato itina mutema. Lokola bakangi kelasi tokomona na wapi. Je comprends. Ouais. Babilo le roi, Babilo le roi. Na motema na koe papa melina fiston telele namba oh dem se chéri zonga mama na koma ko telengana neti monga babilo roi bafoka na babilo roi na ouais bafoka le roi na babilo roi ba tala ndenge na koma zoba pona bolinga blandine pemba di Boston na anga babenga yuma Willy Tembele na José Tumba ye balingi tebo lingwango izala lokola ya José Liase na masilia aigle jaune ezala lokola ya Jackie Watunda bakambra didio meonga igota nzambia ma ça comprend abilo le roi Abilo Raba. Tomeli mingi mbandayo. Tosali bambula to meseni okei mateli boma mwanda. Yozongi na keni Nicolas Ngaite. Fils m'a changé ma calice. Pourquoi Miguel Mbonanga Kakla Samuel Nicolas Wakadogo. Alors merci beaucoup. C'est le point de démonstration. Il y a voix dans la démonstration parce que les Gaulois, les gladiateurs, moi mon ballon a boyemba. Gladiateur, moi mon ballon vraiment a boyemba. Alors c'est aujourd'hui mouvement faire école na kati ya Congo, na musique à Congo, il y a un mouvement oyo, il y a minene, par exemple mouvement minene. Mais par rapport à Makamu, par rapport à course, ndenge pla yo moza na kata mouvement faire école ndenge zo monela ndenge aujourd'hui ba la team moi ta ba mo kende poto ba zonga ba Villanova maestro Pobregas ba kende poto ba zonga ba F victime o ba jija ba ko ba conquérant direct no ba kende poto ba zonga mais bino bon son moyen ya ko se déplacer té na blo mo bon est et dérange bino mo peu intérieurement que vous souffrir na ndenge ba guerre ya musique ou soit ba mo na encore normal que mon orchestre songono par la Tintani ah le grand mouvement. Grand mouvement. Makamutu bako salana. Soka ya biga betika brou. Atomboka. Na oleka bango. Oh. Bon leader toyeba ni leader na ba leader mutamta yebi leader na position ya zaleli. Ah oui. Bon leader na leader na leader moga. Mais c'est ça est-ce qu'on dit que pour toi le monde la musique est important. To kendango mutako kende 80 000 fois. Mais soka ba miminga taka 8 mois ya pamba na beti na zongi. Ouais. Et kontaka, on qu'est-ce que que Paris sans impact, ba tambola ba benga bango te bisko. Biso na juste dernier to quitter za risque. Il y a risque ya ko staka na te banzele baya ya ba père. Biso la génération tout ezana. Ouais. Ça dit biso mo ko to mo ba ko ba kenda. Ba ke lo wana te bembe ka mo sans impact. Ouais. Parce qu'on fait rigoler sur la critique à nord, na banana au sentiment bon on est sur au monde on comme ça. Vous sentez bien là. Ilunga, tchalele, danger, anani, lumasa, yamati, kinani, Vous sentez que yo mo mutwa bela, au pas bela que la bête pas mutwa puissant. Talava. Est-ce que le mouvement non sopena ba jeune comme un mouvement Fali, mouvement héritier, mouvement maestro Pobregas. Parce que que bino musicien ba musicien faire école boyeba ni kolega bango tu longo la ba leader bino bina ba musicien boyeba ni kolega ba musicien neti ngantselele
mon orchestre na bango ba yebi nsele la faire rigolo na tangeli yo yo ndisiko tanga ba ko musuna bi wana na yebite musuna yebisa yo banda otanga mais roye bambasi beta masula batu ba yibo yemba beta masula chant ka masula wana vungule merci bourgeois par rapport à quoi par rapport à bachamba beaucoup na bango quoi Likambouté pour le moment dans le bélo côté deuxième volume robima yo bina tangala ko ba kombo na bango yo na za ko aider na tenga ka saba ba orchestre so ba orchestre ba yepena ke tele la fête de la zali ba yebi bango pe ba yebi gaza na côté kuna pe tozana ba Emmanuel Macron ya toilette exemple toilette na Emmanuel Macron fali poupa yo biete nzambe na ba to tanga na ba yeboyemba te na nenga mabete ba yeboyemba te ba yeboyemba te atamukie so biso ngo bisa ngo pe ba yebinga ndenge ba yebinga yi so to nga ndeni ntele la bi boyebi koyemba te faut beaucoup travailler au lieu de parler ngala nga yo tunga ba question o moni nga na lobi mamba na lobi vaguement na so répondre na ba question to tunanga na so pe na sincèrement na zo loba na leader wa puissant c'est vrai ala puissant dans sa place monter boyemba leader na ngai patron na ngai boss na ngai azali boss so ba tia concours ya ba leader no so ba tia ba wela prix mo ya chant yo mo c'est clair c'est là le on va ba blague toziango na minicho so wa tia bana c'est un grand mouvement yo no éviter ngam na kati grand mouvement je n'ai rien envié mais ce qu'on a dit qu'il y a un chanteur mon retour puis on dit maé chef d'orchestre à télé grand chanteur voilà au moebi ezanga pazuria Saint-Thomas kokangote yebisa bagoloba sepela bafitol bamidiembika tampi aba fo ba chanteur otangela ba wemba nga ko beta bango nyonso ndo tangi wana bon père atindika nga kende beta na beti na zongi ala otanga ba tu wemba te ba osela wa choko yo ka c'est le boss ko yo plan de ba génération na ba tout beta na mouvement na chanteur nyo ndima o plan wi que no ya yemba bien ba yemba bien ba zebele ba déplique pomba te ba c'est bon wana leader na ba mouvement na tangelo ba Villanova un victime fali na la timwata ba petit net n'a pas fabriqué son petit na Diego Ferland et pas Antis pas Wata pas président Wata Amiembe Bazali ba bon la tangi gaga mais ce qu'on tanga bongo il y a des poids lourds et des poids légers OK ma catégorie ndas ko kozonga poids lourd léger te na lourd comprendre ouais moi tout tangi wala je te concours ma B OK non c'est ça orchestre le patron de son nyonso to welelo mombo ya chant ne prise la mamba chant ouais pour mon chant Nicolo comme un solo na chant j'essaie de nuances bo solo na chant on a j'espère que la bo solo na chant na bombele kombo on a boss non bien ça personne en télé la merci boss na ngai bo solo na chant ouais pour ça beta ba bo solo ya banzembo ya ba David ah vite ngai na combien vite donna na table fête ya ba penser na table ba souci champagne kaka bala mon amour vangwe ya boye basiwa pie élève rose kitisaka ngai motema et non pas quand rose mituka nalinga yo sans intérêt vungule mais na internet namonaka nde makambo osécurise koda verriage motema mpo bakadi ya bolingo na nga bakoka kodeverie yango te soki un jour bolingo na nga ekoti bavirus pardon kodeside te otika ngai merci beaucoup en tout cas c'est bon on s'est laissé une réalisation de comme Nasuka donc le tiré mission biso rapidement bateau ba lingakao voilà la peste mbote na trésor bozo Versas nzamba Versas na kati ya Suisse wana na peste mbote na ngai na Mukwantombolo na peste mbote na ngai na
na Fiskele le général Dem se chai pardon Dem se chai ko préféré Dem se chai Papi Sapo chef de ville Kulutu Waleki Dem se chai Vanga Muchuri Janisi Tachungan Poutou Vanga Muchuri le gourou du temple prêtre Martin Masinda Tonton Lumbi Fabrice Mabiala. Merci beaucoup. Numéro de contact pour nous. Numéro là ba balingi so ina loba mabe bo excusez moi. Ce que la luma lamu bo encourager ngai bo soutenir ngai donc voilà numéro là ngeza o alinga plus 243 89 222 11 26 plus 243 89 222 11 26 savane moi ti mutaleki azate savane moi ti océan dialogue puissance liboso mai si mamai merci. Merci beaucoup. Donc, comme il a souka émission à Bisso, rapidement, je dis un grand merci à le boss Michael Mingashanga Aigle. Le boss Michael Mingashanga Aigle. Talabon toujours en Nenga Likolo. L'homme selon le cœur de Madame Voni, Maman Voni Mingashanga. Ah, Maman Voni Mingashanga. Mère na Bisso, mère à Palais. Babi Gampo te mère. Attends mon pépé na Est, na Ouest, na Sud. Abigam pote mère maman Voni Mingashanga oningana te parce que ça baoba maman Voni Mingashanga babi yonne makambu moi ça aigle maman Voni Mingashanga tala ba nenga likolo yonne makambu maman vanda na ngone na maman Voni Mingashanga ya le boss patron aigle Michael Mingashanga aigle le silencieux mais autre bengo le silencieux donc mutu moi motema malamu quoi. Merci beaucoup à Séné de Djoubeg et merci à Babi, le seul et l'unique boxeur congolais où a la fierté de la South Africa, où a tout le drapeau na biso, Babi champion à Nice na Pretoria, le Kofi à Pretoria, champion à Nice. Merci beaucoup à Abigail Mokamba, Abigail Mokamba, petite fille, Abigail Mokamba, moi sois bonne et choco, Abigail Mokamba porta, à Kena Bena Sambati na parquet à ma tété. Abigail Mokamba a longa procès parce que bon a hydrogène en fille à chocoté Abigail Mokamba petite fille moi soit choco oui monter ma tonton Patrick monter ma tonton Patrick Abigail Mokamba petite fille et merci beaucoup à ma fille Liam Chris et merci aussi à Joël Lobanjista Royal mon pote Thomas l'européen pourquoi pas Cédric Loumou Bauer le papa na Louis Mar l'homme selon le cœur de Sarah Nganga, merci à Johnny Kwasa, leader allemand noir, champion Nice, du Kofi à Pretoria, et merci à mon caméraman Babi Ratika Zadi, le caméraman a filmé bon dessin animé à Kirikou, et bon séjour à mon boss papa Simon Makengo Kabaka, et à sa charmante épouse maman Christelle Moumba Makengo, merci à toi maman pour nos conseils, merci Nanenge. Vous allez toujours combattre la biso, Banabino, merci de votre sur Batali Biso, vous s'abonnez massivement à la chaîne Nabino, ça va peine Kitoko Mingi, Romy Siliki, garçon frère, Massalanga Tongo, Romy Siliki, garçon frère, et merci à tous nos abonnés de Métro Makengo Tapis Rouge. Quant à moi, je vous dis au revoir. Papa Uki, Sarisa Bana, Vayalua Mudila Kena, Amo, YouTube, Metro Makengo, télévision, na Suisse, Ozoru Wankunga Mimbod, Imatea Tremana Mambod, Landa YouTube, télévision. Salon Flori, Mama Moïmoué. Roger, mwana maganda boyigoyela. Ungeri ki maganda boyigoyela. Ya fils lengi lengi. Feroze ayagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Metro makengwe. Shadombala. Makingu.